Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na napesi mbote na bandeko nyonso oyo tozali batali mpe balanda réflexion ngalo naye lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezalaka kaka komi habitude mpona korépondre motuna oyo etunami. Eza na papa moko azalaka na bonne vie, azalaka na mbongo, me asungaki mingi bana ya bandeko na ye. Esika sunga bana na ye na 100%, ya sungaki mingi bana ya bandeko na ye. Papa wana lelo akoli aza susu na mbongo te. Bana oyo ya sunga ya bandeko na ye baza na bonne vie. Bana oyo ye pe malgré sungaki bango na 100% te, me bana na pe ba misusu baza na bonne vie, ba misusu pe bazo cascade vie ka ndenge zalaka. Me papa wana aza na posa ye bana basalelaka ye babesoin na ye nyonso oyo azali nango posa. Komi bana pe bazokokisa te, papa akomi na maloba mabe mpona bana. Mama na bango pe azosepela te, ndenge papa akomi kolobela bana mabe, bana oyo moko aboti. Bana bazorapele papa na mabe oyo bien akoloba na gafi oyo asalaki. Epa ya sunga bana oyo moko aboti na 100%, ye asungaki bana kazi. Bana bakomi koyebisa ye kende pe epa ya bana bandeko no oyo sungaki na 100%, bango pe basunga yo. Yango epa mutune wuti. Eske eza mabe ndenge bana bazoyebisa papa na bango lolenge wana to eza malamu? Donc ponanga bapapa kala toyebi ke bango babandaki koconsidere bana bandeko na bango komi bana kasi, bango nde baza famille na bango. Ke bana oyo ya boti baza famille te parce que bana baza ya mwasi. Na kala ndenge ezalaka poberere oyo eza na bapara mingi basala yango. Esika ete asunga bana na ye na 100%, ye asunga bana kazi. Mais ngana olobake ndeka tobaka na portugais a verdade texte dita eza nango mpe mabe te. Bana barapele papa erreur oyo asalaka na vie na ye. Po ngana obe yango eza erreur oyo papa wana asalaka. Komi tel mai deja esopani, moyen balokota yango lisusu ezali te. Papa pe il fallait ayeba ko comprendre bana. Il fallait amizongisa tango ya zaka na ba moyen. Esika ezalaki ke asunga bana na ye na 100%. Potango ye moko azosunga bana na ye na 100%, ezaloka ke azolonaka olobi asa nini abuka mboma malamu. Me ye ake kosunga bana ya bandeko. Eza nango mabe te kosunga bana bandeko na parce que baza bana pe ya yo. Mais ezalaka deja fali ya moko oyo bapara basala. Po mwana ndeko
akosunga o na 100% te ndenge akosunga tata oyo aboti ye mpe mama oyo aboti ye. Mais eza déjà ma esofani bana wana mpe bakomprendre papa na bango ke eza erreur papa asalaki. Po ntango bapapa banunaka baza lisusu na makasi ya kosala te, charge wana ekomaka kaka ya bana. Alors bana wana esengeli batika kolobela papa na bango ke ntango ozalaki na makoki osungaki bana kazi. Komite deja si baloba na ye papa ayebi ke asungai ne bana kazi, asungai bana ne na 100% te, bana komite deja bayebisi papa na bango pesi ayebi bakata basunga kaka papa na bango oyo bango bamoni ke bakoki kosala mpona papa na bango basali. Soki bamoni ke eza nango mpe te eza te, nde balobaka ke soso aliaka eloko oyo ekoki na mongongo na ye. Komi bango bana na ye te so baza combien o wana akoki asungi wana mpe akoki asungi, soki mpe eza te papa nde elifo ayeba kokomprendre bana. Mpe maloba mabe oyo azobimisa mpona bana ekozwa nango bana wana te. Soki ezalaki ke bana bapesa ye mokongo basungaka ye te, bazwaka mwa mokie me baboya kosunga papa wana nde enga kozala eloko mosusu ke maloba wana mabe papa azoloba elingaki kozwa bana. Me komi teli na mwa mokie oyo bana bakokaka basungaka ye, maloba wana eza na esika te likolo na vi ya bana wana. Me ye aza papa azwa ndambo wana esika bana bakokeli ye moko. Papa soki amoni ke komite lasunga bana kazi na ye azopresiza eloko akobenga. Soki mpe amoni ke azene na moya kobenga bango te atiki bana kazi wana mpe soki bakozala reconnaissant ke papa oyo lelo soki toza boye eza mpona papa wana basungi. Soki baza na bango bareconnaissant te eza mpe obligatoire te papa na banda kobenga bango kaka banda kotungisa bango ke bosunganga mponga mpe nasungaka bino. Eza bongo te, bango nde bazala reconnaissant bayeba kosunga soki noko na bango parce ke ye mpe asungaka bango. Papa wana mpe eza obligatoire te abanda kobenga bango bana kasi banda kosunga mponga mpe nasungaka bino. No, bana bo continuer kosunga papa na bino parce que aza papa na bino boko changer te boko bwaka yepi te, akotikala kaka papa wana. Eza erreur oyo papa salaki na kati ya kozanga koyeba ndenge bapara kala bazalaka. Me na réflexion na ngai bana bo rappeler lisusu papa na bino te, bo landisele lisusu maloba te po deja afaliaki. Autrement kosala eza lisusu te oyo bino bomoni ke bokoki kosala mpona papa na bino bosali. Oyo mpe azangi ezangi moye mpe bokende koyiba mpo bokokisa babesoin nyonso ya papa ezali te. Doki maloba wana ya mabe epai ya papa oyo azobimisa na monoko na ye likolo na bino ekozala na efe te parce que na moke bozwaka bopesaka ye. Yango nde eza réflexion na ngai mpe tokutani mbala nsima.